C'est viva. IDPS viva. IDPS viva. Viva, viva, viva. Maboko pour le plan. Combattant, d'abord félicitations à Bino pour Bozalaki Nao Babengi, détermination, na combat, il y a liberté, Bobi Betiana Maboko. Ça n'a pas été facile. Babengaki biso, ba parlementaire de Boubato Maboma. Basi baboya biso pour la mambo à IDPS. Nagolia tenant bon IDPS vaincra. Le peuple a Zuboko. Message nanga on a mana ebisabino po toza sous étape. Ya maboko pona binomo. Wana za banzembu ya foi to mbaki. Ana mama yo ba ko kosa teke soki boyoki biso to bandi koloba ba koloba te to zumo ngala muka parce que ça déjà na makambi susu o déjà to zo sepela na mote ndenge zo sala mangala bomba ka te boye bien. Les parlementaires de Bouboke de la Marceline Labino, Botika, Obabengi da CV Labino. Pour se retrouver dans le pouvoir aux Ayabini. Président m'a dit que le pouvoir n'a pas la famille dans Bangote. Ayokate Moutumo la famille dans Bango, a que de l'Obanga membre de la famille présidentielle. Membre de la famille présidentielle. Bobi Bete la maman sur les abonnés. Ça ne sert à rien. Parlement debout. La ville à Kinshasa, Fona Kitanati de la Babissoussou. Et ça, c'est qu'ils disent. Soki to la Moukina Tongo Moko ya samedi. Moutuna Moutaouti n'a pas ou n'a bambo. Aye nango tokolongo la bafulo kimuta tikeli biso na ville na mukolo moko. Il faut tola kisabatu ke tobandaka kolala na nzala ya kotonga Congo. Eza teke parlement de buto ya na tongo boko tonga nani po mutu tobandaka kotonga ezalaka Kabila. Kabila keibu de premier bo analyser nani. Kagame aza lokola oyo babengaka gouverneur ya province mo ya Congo nga namona ke président toyeba ndenge tokosala moto aya kokosa yo te awa na parlement pesanga CV na yo nakende kokotisa kuna tozorekrite basoda pete bato bozomona bazoya odei toyoki tozorekrite basoda eza batu ya baforce oyo ya pouvoir oyo uti kobima yo nde bokoloba tozorekrite basoda bakembala moko koyebisa bamura batu wana babandi korekrite basoda bamura siko baloba balingi basala wepo babwakisa biso babeti coup d'etat ya sanité babebisa biso on ne recrute pas les gens ici. Oh, non, on ne recrute pas. Makambo Tezoloba, Bozala tranquille, Tozala confiance, la président l'intérim Jean-Marc Kabound. Bozala tranquille, Todumba Pamba Tepo Angelouba Outano là-bas pour ça la place Nabiso. Mais Moutuna Moutako s'est retrouvé dans le combat où il y a état de droit. Message Namana Loba, le Parlement debout. Il fait comment on va bénir le Parlement debout pour bâtir le Congo. Le Parlement debout, il fait comment on va bénir un air citoyen. Au moment où il y a un quartier dans le monde, il y a un tribalisme. On est venu à la permanence pour que ça me consomme. La tête du
viva. Viva. Tigana micro. Oh, ils ont message. Bon, naïbité, c'est la démocratie qui exige. Bon, été. IDPS viva. Na lingi démocratie exige et ça la bon été. Bon un message na biso félicitations ndenge bakozwango. Nga esengeli na kitabiso nyoso to tandama. Bon été. Na kitibiso nyoso to tandami, ba cameraman bazala liboso na biso nyoso to tandami boye. Soit ya mati likolo azo filmer pour mutu nyosa mona na. Bon été. Na yebite afie ezandeli. Ya cameraman na mata likolo. Voilà, pour toi ranger kasi. Ba baza to telema boye. To telema boye to sala message na biso ya message à faire. Viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État. Message de félicitations des parlementaires debout de l'IDPS 10e IRI au président de la République, Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Excellence M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, nous, parlementaires debout de la 10e IRI limitée, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, vous adressons nos vives et sincères félicitations pour votre brillante victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes celui que le peuple congolais vient de choisir pour présider à sa destinée au cours des 5 prochaines années comme 5e président de la République. Excellence, vous êtes pour le peuple congolais la vraie réponse à leurs attentes telles qu'exprimées lors de votre prestation de serment par la population en ces termes. Papa Loba qui le peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons que les 5 prochaines années à la tête du pays seront pour instaurer un état de droit et privilégier le social du peuple congolais. Vive le Parlement debout 10e IRI limité, vive la base de l'IDPS, vive la République démocratique du Congo, que Dieu vous bénisse. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État. Chez nous, on a RLTV. Si vous avez RTNC, il faut $50. Voilà. Interview moto sali avancer na télé 50 na makamba parlement de beauté mais les détenus na RTNC si na silo et TV bazo sotinda mbongo pona ko déstabiliser gouvernement ya Félix Tshisekedi kotia ba conflit entre biso. Siko mutu ayeko calmer dossier wana po mona kena bombe la bilote, c'est notre SG ya Kabuya. Koloba ete soki ozali vrai combattant ya solo na makamba ba polémique okokota te eza na batu balie mbonga katumbi. Bomba bomba. Bomba bomba. Donc epesinga makasi pona koyebisa combattant boy. Kobanga eloko moko. Fati ayebi. Jean-Marc président ya parti jusqu'à présent. Depuis président bimi ordonnance na ye uchi ko bimeza makamba congrès soute yende batikeli nini yena tourner azo lukape secrétaire général na ye sozo yebate makambo ko banda ko salema na ba fédération e quoi na maboka Jean-Marc donc ya ko bangeza te mais comme conseil poto matia doyen na biso amata combattant
ata okeke na selili dimanche ezoya mutu akobengana akozala te. So monike na selili na bino eza mabe yaka selili onga na sejaka. Bona selili onga na sejaka ta président lobi mabe bomba bomba. Bana bazali na selili na nga dimanche eleki. Na lobaki nini ke ndenge bango baza ba président bo elingo loba teke tito ke misala baza ba président bo ete. Okozala membre mais komi tango gouvernement komi mokonzi na ye. Bo ete. Président moko ya selile a intimidé yo. Stati elobi boye na ba oba banana 82 na oyo adere lelo oyo ya mardi biso nyonso toza ego. Boyete présidence boyete aboué IDPS viva. Chers combattants, Nzambe azwa lokumu. Chers combattants, soki bino te, mbelelelo toza na changement te. Pouvoir ya Fachi, to pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, ezali pouvoir ya famille te. Ezali pouvoir ya bakadre te. Ezali pouvoir ya bakongole nyonso. Boye te. Ekozala pasi mingi que une portion ya bato va se retrouver au détriment ya bato babunda. Moi je vous promets, soki na moni buso bandenge wana, moi je suis habitué à des émissions. Ba journaliste on a sala na bango émission bazali awa. IDPS viva. Ndenge ba konzi balobaki entre autres secrétaire général, lokola tinda kibiso na base. To respecter nano secrétaire général. Okei na selili na yo, opesi kombo, opesi adresse, opesi numéro à téléphone, opesi âge, opesi pe profil na yo. Quand on dit profil, ezali ambition za nango. Olingi kozala soki nani, yo kaka. Soko olingi kozala vice-président ya Fachi, yo kaka. IDPS viva. Donc, chers combattants, toko tolérete que batu songolo pakala. Baya ko intimide biso, ona uti poto, nazali ndeko ya, wana en tout cas, ekolekate. IDPS viva. Au moment où lelo discours à la muka ebandiko kufa, babandiko panzana.